Lichete liliete talandenge cheki toko penja. Lisaponge onge. Lisaponge onge. Nani alobaki ke misala ya parachèvement du stade Lumumba ya Matadi ekobanda te. Nzoka batulam paka ba monam peleve. Lundi 22 février 2021, bandeko ba matériaux na ba engin. Ils ont quota déjà dans le stade pour la kisa. Détermination, il y a son excellence, monsieur le gouverneur du Congo central. A tout matoubo dans Kouloukin Kundiambote, dans l'Ikambo Oyo Etali, ba travaux ya parachèvement ya stade Lumumba, na Ville Matadi. Biloko, ils ont quota déjà. Cela prouve que Natango Moke, Misala, Ezo, Banda. Babi Kalanda, Batuya, qui n'a que distraire la population. Mais, va soutenir le gouverneur à tout Matouana. Samu yandi nde kena misisa foueti nata province nantoala kana bet soutenir yandi ve bet nde peuple que vous a perdre parce que stade yayi tata atu matubana ke nata ya ve na intu na inzo na yandi mais yake ki mansamu na kangu Congo donc bet soutenir yandi initiative yayi na dibanza ya mbote pena bisalo nyonso ozomona ke ezate ke peut-être eza ya nyongo to ndenge nino pe ba azelisa biso na lute en tout cas to moni penda ke Sodi Max papa gouverneur on y attaque côté kuna bana Matadi ba kosa bilote musala yango yo ezo salema musala yango yo o papa gouverneur alakaki bino yango ezo salema batu nyonso oyo balobaki lobaki pona misala ya stade Lumumba mesomaku mbangi Tosimba na elongo na gouverneur na biso atuma tubo na Kouloukin Kundiambote pona kotombola Congo central. Tuba sala rien. Mbrudu na mbrudu kuludimba na kuludimba. Ekine ngonda mbrudu.